balandi ya lingala news lelo toye epai ya mama emoko Angélique Lukunga Mbemba Bamba Lukumba Bamba oyo asimi constitution ya Funa mwana mayele mwana oyo aza po na social mama oyo aza po na social oyo ayokelaka bato mawa lelo biso nyonso toza na nsima na ye ndeko mwasi ndeko mobali mwana yaya koko biso nyonso tosimba mama Angélique Lukunga Bamba ndenge nalobi na bino kaka no mama Angélique Lukunga Bamba yeyo. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman toza na esengo mingi ya komona yo tolingi mpe oloba oyo bazolanda biso sur Lingala News na internet que maman toyebi ozala maman pour le bien-être social toyebi osungaka bato mingi mais tolingi ke toyeba nanu yo moko oyebisa biso oloba nanu. Merci mingi loba journaliste na motuni otuni ngai ndenge yo moko uti koloba nazali mama oyo na militaka na kati ya social bisika nyonso nalekaka eza na mosala eza na kati ya bassociation nazali en tout cas na mipesa mingi na social poni na mipesa mingi na social pote nalingaka komona moto anyoko mapeli na ngai te nalingaka ngai moko na nyokwami te mpe nalingaka na nyokola moto te nalingaka oyo ngai nazolinga na sepea nango napesa mpe ndeko aza en face na ngai ayoka mpe bisengo wana asepea nde ntina oyo nabengama mama social partout nalekaka po mosalo nasalaka ezala libota ezala esika nasalaka esika nazali koleka esika nazali kosambela na paroisse na ngai na Christ Roi epai nazali parce que nazali moko ya bamama catholique nasambelaka na paroisse Christ Roi nde oyo nyonso bayebelinga na étiquette wana to na bendele oyo etali social baye oyo balobi ke non bango baza na nsima na yo mais opesi bango okani opesi bango soki batie loboko na bango na ine mpona kovote yo baye bazali nsima na ngai to baye bazali koyokamela ngai to baye basepeli kopesa ngai makomi na bango na mokolo wana ya vote bakozala desi te bakoyoka mawa te po oyo nasi nasala to oyo nasalaka ntango nao nakomi na esika wana te eza deja ya motuya mais eloko na kobakisa ezali boye ntango toza kosala libanda tozali na makanisi ebele na libanda bapesaka ndingisa na moto aloba po te bayebali kokamba ekolo bayoka ye banani bazali kokamba ekolo baye tobengaka le gouvernement boyo bazali kodirige na kati ya gouvernement na libanda ata tokimi mbango ata tobwaki mabanga ata totumbi mituka totumbi bandako bakoyoka biso te po toza na mo a dire na bango te mais soki bango bapesi ngai maboko na bango ke baponi ngai po nazala molobeli na bango onte ya parlement na kozala baba te na kozala mama député ya kobetaka bravo te mais na kozala mama député azali po nalobela nabundela bana ekolo Congo po te social na biso ya Congo ebongwama po na kati ya social ebombami makambo ebele na kati wana kolia na biso kelasi ya bana hôpital etamboleli éducation ya bana misala ezangi na bana misala ezangi te misala ezali kasi eza lokola ebombama na sakosi ya moto moko soki bango bapesi ngai bavoi na bango ngai nakende kobimisa misala wana ya bana na biso oyo ebombama na kati na sakosi ya moto moko atambolaka na ngo lokola libenga na ye meza libenga neti eza libenga bana ko tomoni oza na circoncision ya Funa même biso oza na circoncision ya Funa te nde tomoni ofandi awa na ngiri lopango pe avenue eyebani même mosusu aza na ye place mosusu mais atie na circoncision ya Funa wana bazoya kaka po bazwa bato oyo mais bayebi souci neti oyebi souci ya circoncision na yo po oza mwana na kati ya Funa oyebi oyo baza bana Funa te mais aza quelque part azoya neka oloba nini mpona kofungola bana ya Funa bati kolanda bato modele wana nga nakoyebisa bana ya Funa bule mpe bana ya Congo mobimba parce que pasio eza na kati na Funa eza na Congo mobimba social ezangi na Funa ezangi na Congo mobimba mapolomi ya mbala oyo tokende na bozoba te moto awuti epai ye awuti ayebi mpasi na bino te ayebi te esika nini oyo libulu eza na kati na quartier wana to na commune wana esika nini ebeba esika nini esengeli kobongisa awuti meme na région mosusu akoti na région mosusu bofungola miso bakongole mbala oyo tokende mapolomi ya bozoba te
ya moto aye na commune na bino to na quartier na bino to na district na bino aye na batreko aye na bimbundi aye na basoso aye na baloso kopesa bino aye na mbongo kopesa bino menga na kotuna no motuna moko ko banda janvier ti tokomaki na novembre nani akabolaki biloko nani akabolaki bambongo po nini kaka tokabola biloko wana kaka ntango toyoki mapono mezali nde tomona na bambongo kosunga bato nde tomona bilamba kopesa bamama balata nde tomona na babulangeta kopesa bamibange balata te bo wana baza kokosa biso bokosama lisusu te mpona moto oyo oyebi ke lobi na ntongo na yango soki likambo ezali okokomela ye mpe akoyamba yo ezala te lelo aye auti na commune moko songolo pakala to na district moko songolo pakala aye kobelela bino akabo biloko boponi ye lobi na ntongo kobenga ye okomona ye te epai kutu avandaka oyebi te commune nini auti oyebi te akoya kobelaka o ngane nazali mwana ya mboka oyo ngane nazali mwana ya commune oyo ngai nabotama awa banda obotamaka na commune yango sosala commune yango nini oso ozonga na commune yango mbala boni kotala bandeko ya commune wana oso oya kosunga bango na likambo nini po kosunga eza kaka na mbongo na bilamba na biloko te me ata na mateya soki oyo soyo na bandeko na kati na commune to oteyi bango to olakisi bango mwa mobunge eza na commune oyo bango mpe moko bakokomisalela eza toujours lisungi estce ososalela bango na mbala oyo tozali kosenga biso banso tofungola miso ntango tozokende kopona topona mpona sentiment te topona mpona plaisir eloko akabelaki ngai te mais mpona moto oyo omoni ke solo soki totindi ye akozala molobeli mpo basusu mpe bazali wana aza mpe mwana mpe ya district yango maza na ye baba asi akota na parlement asi asala to mituna nano ndenge tovandi boye baye bauti kosala na parlement basali combien d'année banda 2006 tel eloko esali combien d'année nini basaleli biso basali eloko te mbano bazongi lisusu baye kokosa biso lisusu kaka bango mosala nini eza na retraite soki osali omoni okoki te basalaka nini bati kaka moninga mosusu mpe aya kosala nanu totala mpe lisusu soki ye mpe akolonga soki mpe akolonga te eza mandat soki manda mpe ekoki ye mpe asala nini atika mais kotingama na ebonga te osalaka eloko te bandeko baza konyokama baza kokufa na nzala na maladi na mosoto na kati na mboka oyo biso botami atokoli yango Kinshasa ezala boye te Kinshasa ezala salite boye te sika baye batondisi salite bazonga lisuku bakisela biso salite te salite koma pe na baporte na biso ndako toyemata na bato atira ndako na biso bandeko tofungola miso. Merci mingi na balandi bosili koyoka mama ye moko ngabu na bengi déjà mama député oyo asimi fimbu ya maloba na parlement pour nous défendre bana district ya Funa. Ah maman Angélique nzamba pambola maman nzamba sa pambola ye amen maman fimbu maman tu fait sa message moko qui est kaka po to site na biso déjà mais batu moi et le belozo le bela ya fimbu ya maloba penza et fan si bon pendant la banda vous bien maman moi message muke. Merci papa journaliste message à souki ezali nazali pe moko mwana ya martyr donc natango nazali koloba wana na 66 tozwa kao ya biso pasi na motema mais pasi wana tolobaki tolimbisa baye basala yango bokotaka na stade bengaka stade de martyr. Emmanuel Bamba azalaki moko ya kati ya libota tata na ngai noko na ngai yende apolisinga ndenge nazali lelo boye pe na moni mo eteni ya politique na maboko na ye mais oyo ezalaki ya bonne gestion na tango wana oyo na 60-65 indépendance ezomaki bango bakonzaka mboka oyo na ndenge oyo clarté na mesa yango wana ngai pe na lobi il faut eloko wana ezonga na kati na mboka na biso po te bino ba jeune bozwa mbano babenga lokola intérêt to bénéfice na bino ba jeune bozwa yango à travers maman Angélique Lukunga Bamba. Merci mingi balandi ya Lingala News boyeki ndenge mama ye moko déjà mama député on a déjà nazoba kino mama député po azali na fimbu na kati ya parlement na baninga zoloba kino à la prochaine bolanda na édition mususu eye lisusu e Lingala News yeyo eza po na ba promotion na bino numéro na biso eza na se wana obengi biso toya po na ba promotion ya ba magasin na bino ya ba boutique na bino ba boutique d'habillement pe na promotion na ngo sala eloko mo boye ba sentir ba mona Lingala News yeyo
aza wana mpona bino nyonso bana Kin bana Brazza bana Luanda ngala news yeyo aza wana mpona bino moi promotion na olingi balobela yo bato bamona batala bamona ya vrai ngala news yeyo aza mpona bino aolobela bino molobeli na bino yeyo ya ba promotion ya ba interview ya ba activité ya danger osala activité ya danger ke ba sentir bamona lingala news yeyo epai ya serve epai ya pati bantule serviteur na bino yeyo nalobaki nalobaki mpe nakoloba lisusu bana membre ya bino te awa nde ya danger mpe ezala kaka danger ciao.